grâce temo yo mpe awa so ye osali buzoba ndenge moko eyalaka te oyo osali kuta ya buzoba te oyo osali na victime ezali crime olobake oza makango ya papo donc ezali mpenza touche honneur bakokatome mutu kima deja kima Manick de John yokuta okima na ote ok lobake o yo soko bwaki ngunde kosimba po ba image ezali batio penza bakraka bazomema yo boso batio bakraka bazomema yo Elexi Ngunda non Elexi Ngunda te Elexi oza criminel na mboka na yo oza na batécédent criminel okota prison mais elakisi te koya kobwaka Ngunda Elexi mpe toza na problème na pays na yo kobwaka Ngunda elakisi oza na problème na pays na yo po yango so bapesi yo Ngunda na passeport ya Ngunda to na titre no ya Ngunda bakokoma okokotambola partout na mokili sauf na pays na yo mais yo Manick de John olobi Israel akenda kosenga Ngunda baboyi mais yo soko kei ntango bakotala ba image esimbi Manike ke batika kobosana pe te kwa ntango okebwaka Ngunda batalaka mpe soki yo kokoservir nini na mboka donc état santé na yo so okotila bango combien na mboka ntango bazolanda na procédure na yo do bakopese yo na Jael nana okotisa mbongo na mboka mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Manick de John landanga bien fongola matoi yo ntengo zawana yebango bien Manick de John a Manick de John ikotote tana na bungisa mémoire ndenge yozo bungisa grâce temo yebango bien yokana no nzembo yo ya boziana mwana ya banda koteka pomme na stade de Veme tokutani na ye na poto akomi kolukanga makangwe donc na stade de Veme sera poa autoteka na zando auti Lomé akiti wana na taxi ndaku na bango za pembeni wana matonge to eza na Veme wana kota balita bembo kota badomu jangi sikoyo asombi pomi na ye to akiti na Victoire asombi pomi na ye me ya lobeli mwana banda koteka pomi na stade de Veme client na ye kutu mere wana do ser wana kaka azaki sere neti yo kaka siko mwana wana ki 14 ans akomi mikili ser wana pe makambo esanza na kati ya Congo ba commerce ko mobulu akoti mikili
aboyi ne kosimba gwa na Lomé. Sikoyo bakroisa na Peti na Pomme ndenge nini ozalaka we Peti yango mpe lokwa banda kosepa na sere yango banda bomwana akomotia litoi. Ici c'est Mikili grâce temo bashego babanda kosukolo voiture bokroisa baotia litoi. Sikoyo kima deja na poto soki na lobeli yo parti oyo elakisi kima na poto mikitisa kosala lokola Gloire Olangi te batie pour atanda na centre moko wana ya lobi batienga na zamba na limane on dirait batie pa vanda libela kuna nzoka batie po bateste batiaka bongo batala soko za ngunda solo. Est-ce que bateau nyonso baya na limane tout d'abord bateau bayaki kaka na Gloire Olangi o batiaki na centre wana abenga bango ti abenga amiga boza toujours na centre wana aomona siko baza na bandako bandako koleka ya Gloire Olangi baza pe sans papier bana na bango pe bazokende classe bazofutela bango pe abonnement na leta. Mais Gloire Olangi siko so abia Alex bisika zolala ko kipe kutu ya Gloire te kipe kaka oyo kenda olala ya Popol Mopasula zana mukanda. Donc tangu na solo banayo otika na poto elakisi komeka kotikala na poto te na France po bino matoi mangongi ezolakisa bino elekeli bino ezotia bino buzoba bapire buzoba. Kotikala na yo na France te grâce temo kima po deja yo kutoko kima te yo nengo epoto oye potikala wane yebana oyeno la quantité ke ya le king ya reine me kotikala na yo na France te Tour Eiffel ekosa yo te kotikala te. France déjà politique à appartement eza likambo soko lingi landaka ba live to yo mo bando sala ba live neti Gloire Olangi zo sala to mututu to neti la barona sala so ba bengi yo tu naka mutu a bengi yo so sali combien d'années na poto au moins na mususu na poto ba sali 3 ans aza na mukanda to na mukanda te aza siko na Norvège na Suède mokomona aza na ndaku koleka yo aza na esika kolala koleka yo bo ya yo kutu te po yo esika koleka ya Popol Mopasula pa yo lalaki do bato ba ya seri mo na Gloire Olangi bazaki na centre wana na Allemagne baza na sika ya kolala baza na ndaku baza na bakita sika baza na TV bimisika baza na cuisine ya kitoko na bamboka na tout ebele baza bon avec papier na sans papier avec papier aza na bavantage ebele sans papier aza na bavantage moke mais côté kolala na kolia aza na avantage koleka Popol Mokelenge oyoki do yango oyo grâce temo kotikala deja kotikala na yo na France te oyebi Cynthia Wadol so asali combien d'années kuna aza pe na mwana Cynthia Wadol ndenge aza na mwana
na ane oyo asali na mukanda zwaki ata kuta azalaki na Autriche mbele alakisaka bino ndako nde bolingo bomona aza na ndako ya kitoko bakita kitoko makambo ebele kitoko koloba teke papa roboye mpo za nango ngai kokipe te nga nasengaka bandako wana te nazalaka na privé mpe nga navandaka na babunker me na Autriche ya bato tu bana situation ya Cynthia Wadon baza na bandako moto tu ana droit ndako meme ngai so nasengi ndako atako nasengi te tout d'abord baproposaka ngai bapesanga ndako ya monene natunaka bango na kokombola omoni bongo siko kuna na France politique ya bandako ya différent même na Belgique kutu sans papier aza na ndako koleka mutaka na France donc France politique ya bandako ebanda kala bongo eko continuer toujours bongo nayebi mpe ntina mwa ndabo me na kolobelo te etali nango mpe makambo Europe te etali nango mpe makambo mosusu oyo okanisa te ngai nayebi na koloba te yango Grace Temo kokosa no liboma te obando olakisa biso kaka elongo ya kitoko tobando omona kaka yo ndaku tomona yango nsima ndenge tokoma omona ndako ya Chantal Libola liboso tozala omona kaka cuisine siko tokoma omona ndako ya Chantal Libola obi Chantal Libola mbula bona sali na poto ndako ya Popol Mopasula omona yango te ndako ya Juvenal Kibala tomona yango mpona mwasi na ye bien sûr bato ebele na France baza na bandako ya kitoko me bato wana bazwa yango na maseki te misusu mpe bazwa yango mbala moko baye mpo bayaki mpe mbala moko 4 to 5 couple na bana misato alo fo bopia bango esika kolala ntango bazwi mpe mokanda mbala moko ndako par exemple Tracy Mbelenga Pro siko Tracy Mbelenga Pro ngunda na ye na chaîne na ye nanakende funda ye mutu aza te atoki funda ye makambo nde bazomona yango clair eloko nde bakomona clair te awutaki turo Kinshasa ata zwi nationalité me bakomona yango clair te wana nde eza problème tout d'abord Marie Le Pen alobaki soki ye te mutu mosusu faut bavérifiaka basituation wana et puis moi je suis d'accord. Ah oui, je suis d'accord avec Marie. Po yo mutu ozwi asile komo okende na pays nao tata ozwi nationalité okeye po ani po oza toujours kuna balukaka yo yango yo Grace Temo kimadami na yo tiango na se soko olingi balalo na mwana oyo ashege te abanda kosokola voiture okaya yo fuga pakobeta mai kitoko akosukula mpenza pine koleka ndenge abanda kosukula pine afuga na yo okosantiri mpenza ntango okesuka na dushe oza na ntina susu te okotisaka misapi misapi nde kokoma kaka mpo otiaka manzaka no wana ya milai so bato batuni osokolaka ndenge nini oseki kaka mpo mwana oyo ashege akosukula yo pine okomona mpenza pine ndenge kotela ozalaki na mutuka te fuga
obanomo na pinata basukoli yango salite tikalaka na simana siko bana shege so baningi yango mpenza bien apakola mafuta otali penzi na sima mafuta eza te pine mpenza komi soin ndenge kaka kosukula o sikoyo akosukula mpenza bundu wana kitoko yango nazobenga pine pine nzoto no sikoyo yango wana bundu akosukula ngo akoluka susu na deuxième fois te moto andoluka ye sans encore rien yo moko zo ya sukula yo mpe mokolo mosusu aboyi na ye bamodeli ngai nazalaki batemwe bazali bazolanda ngai aye mpenza mibali bazolanda partout amoni mpenza ki semaine elekaki na sukoli yango 3 jours complet semaine mosusu aye na sukula yango so complet na bi te atali nga mpenza oui etelemako me nakosukula te nazotala nanga filme bafilme oyo na rata na Congo n'epoke ezai basimo templa bamakutu bawana tu Steve l'homme qui a volé 6 millions de dollars nazotala basi ya Monsa Rock Santero banovela wana sina tala ngomela otala bomoni bilo na otala yango wana ndenge yo wakosala yo alors grâce temo déplacé kene na mboka mosusu ozwi mokanda obanoke no France nango olingi ntango kobenda nationalité okeva na France comme c'est doit avandaka na France olingi olalaka bisika bien oliaka bisika bien alors oyebi da bamboka ngo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.